Bonjour Paris, bonjour monde entier, bonjour ba fan tout ya Julia Bolowa, Julia Bolowa ndé ba solution, ba makambe ba biso ba solution. Toujours na Hamburg News TV donc babi makambune ezali awa vraiment mingi na profiter na saluer babi la reine Omba Adeline donc babi yene vraiment maman ya makambune pourquoi pas aussi ya maestro Kanto Seko donc babi wana penande motema ya maman Adeline babi toujours musala toujours makambu donc pourquoi pas aussi à mon vieux à moi babi bokolo kotokula boss yende vraiment makambu et pourquoi pas ya dadi mavungu vungule toujours musala les autres continuer pourquoi pas aussi derrière caméra wana on mona donc balobi Jojo garçon swag yende pena vraiment asimbi à Morgan News ti bon mona ba réalisation ya kitoko ezande vraiment ye mingi actualité ezali kaka lelo tozolo bela mingi réconciliation ya Kofi Olomide babina Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi la baronne que j'ai sali à passant babi pourquoi pas ba congolais balingi telelo réconciliation ezala na mboka parce que Karine na Kofi Olomide ba se réconcilier pourquoi pas aussi ba tumususu pende ezali kaka mayesto fa ba se réconcilier qui na fali poupa mais lelo et comme problème parce que Karine Mokonzi a réconcilié na Kofi Olomide yango lo na ye na vie na nga ba bibokolo kotokula boss ba pire vie fondé sous ya Julia Bolowa tala ka makambo eza donc vie aye kaka loto panza mo ntekango tala kaka. Bonjour vieux. Bonjour Julia. Bien santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Avant la banane on peut ça na mbote na la reine Omba Adeline et puis na maestro Katuseko papa ya bana l'allemand noir na kata Hamburg père Alomi Jocelyne Ikwa et puis Joël Manzekou. Ouais, je salue aussi Joël Manzekou et Père Alombi en passant. Et vieux, le lot ça vraiment na moi actualité mon réseau ça la que non biso ba journaliste internet tozo lingate réconciliation et ça la manamboko le lot comme on a ndekona biso Karine Mokonzi ko se réconcilier na vient na biso Kofi Olomide pour na yo tant que journaliste muninga na musala et ça liondeni. D'abord réconciliation ça très très bien pour tous abattre. Mon réconciliation et ça la battu tout bagarre sans ça qui moto et ça on t'a reconnaître ma benaye à sengi pardon bo se réconcilier bo zonga bon terme batso ba linga réconciliation te à moins que to comme banyama parce que ngai na ngami ko traiter ba journaliste internet te ma be mingi pour ya musato salara pour moi c'est une bonne chose et puis acte bien sali que se réconcilier n'est grand le roi Kofi Olomide ça m'a fait vraiment du bien donc j'ai aimé. Mais parce que les journalistes sur internet oh bah tout bah yebi que non Kofi na fali pour pas se réconcilier qui le loba comment bah tout monde parce que comment on a sous Karine qui réconcilier na Kofi c'est que le lobby pas quoi réconcilier la fali alors est-ce que na bomela mutu o ka sango Karine na yibelo kwa fali na ka sango mais a manquande yé moi trop bah tout ce qu'on va comprendre Karine te Karine era bandi musala oyo elle avait plus besoin de à la célèbre. Comprendre? Parce que pas à la célèbre, a créé une zéla naïe. Ya boya. Comprendre? Soit quand même na Fabro, elle dit que Fabro na fallu a fait, ya boya fallu tisuka. Mais ça ne pas dit que Karine yé mon personnellement, a un problème na fallu, ton a Kofi Olomide. Et c'est pour nini système que a sauvé et si ka oya zo sala, et ça n'a peut-être besoin de abonnés na temibo. Na woli n'a jamais muta finga la reine Omba. To muta finga maestro Katuseko, to finga père. Non, linga ngote po nini batu nanga. Donc so fingi na pe na dérailler. Et ça stratégie na mona Karine aleka biso. Aleka biso la ligne. Aleka biso. Aleka biso la ligne. Na aleki Karine na 6. Na tout na ndenga bien. Kaka la 6 même batu balobi que non c'est ça ngoza ya buzo ba mangaka ba vie parce que comme on a Karine azalaki na maestro Fabregas azalait toujours kofinga fali mais azaki maestro na Fabregas mais maestro Fabregas na Kofi bazaki déjà à bon terme mais azaki toujours kofinga nani Kofi Olomide azaki déjà kofinga c'est kaza rankiné partout. Moi so 6 Karine ezali ya buzoba. So 6 ezali ya buzoba. Batu ba ba terre mo Karine vu que na bangune belé yango tombola. Vous comprenez? Mobutu a na pouvoir 32 ans pour banguna balega belé. Mais veuillez pour ça la boulot mais yo zala na nina ofinga batu te donc pose dans la car tombola faut biso tout bando finga tonene. Et ça par rapport à nini? Mutu na idéologie na yeli. Comprendre? Biso toza bato to bimi ba mo ba ifasik to e mondo. Comprendre? Ba Karine pe ba bimine ba bimela ba ndenge na bango. Je ne sais pas soit ça la université ngo wapi mais dis-moi abima na ndenge na ye. Parce que Karine so bi 6 ans na ndenga mabe. Po ani ba biri na ba petio mususu nani. Janvier. Na ba nyama ko po ani ba fuka ma assemblée là-bas. Comprendre?
Quand l'école n'est pas mabé, abimisi ba biri. L'école n'est pas mabé à foula ba janvier. L'école n'est pas mabé à foula ba nyamakor à foula talabatu. Mais l'école n'est pas mabé. Est-ce que mutulo a landi succès na simazate parce que abiri le loso hotel pendant que tala monsieur là sous ce monde que ba te belé ba boya ba biri parce que ko finir l'écrit. Ba tout ba bimé pas vewer ba bindo ma succès mon affaire. Ba bindo ma succès mon fabricage. Omoni et l'ordre ba deni. Boko bima. Bino tout et à succès monsieur c'est ngaka. Il faut zaka pembe na mutu. Et ba tout monsieur c'est ngaka zaka pembe na Karine ba diembelaka. Comprendre? Ba ma diembe. Ba pembe ne ni yele loza Kinshasa te akoma vanda na photo ba. So nga tout na ka Karine ngwa. Oyebi ka kanga internet tilelo. Et comment ma so tseka titre ba fingi Karine batali. Mais Karine on peut ka bondi makete. Nga ndima ka ya. Oyebi. Ondima ka e. Makasi. Malgré que impoli na yona yo ndima ka e. Azem poli te pour Karine atika na manke ngate. Na moi côté Karine pas manka mutu te. Azaka ka nini? Et ateke na côté ba tumso ba ko yina nga. Comprends? Ba tumso ba ko yino kando. Je m'en fous. Mais nga na tso ba vérité. Karine a un succès. Oh, pas ni na Congo te me reconnaître te. Mais babi Karine a un succès mais depuis qu'il a un succès te soit dans un succès te. Mais le mari na vie ko fait ngeli ga inaperçu. Vous comprenez? Ba to comment de ko créer, o comme ta fandi boyimo bengi bambila ba tie kraka. O ba kangisa kinga mutakangisa kinga fali. Botu na fali fali yebita journaliste ngote. Parce que Karine a ça avec preuve à se réconcilier na Kofi, bomoni na Kofi ba vandi na canapé. Vous comprenez? Bomoni et puis c'est tu mitema li kundu. Karine boye bien que mutako za sala mabe. Mais une fois tu reconnaître là, il y a sens pardon. To sambela la Bible bini. Le pardon est une force qui libère. Même si veut que faire mon âge n'est pas se libérer. Pour Karine à moi n'est pas naé. Ba roza na ba ranking te. Pourquoi ba to ba limité? Donc Karine fatigue à ma bénion tout à mon kilia là. Karine a. Mais babi, est-ce que Karine n'a pas à comme t'as pas problème? Parce que à réconcilier na Kofi parce que Kofi na wera ba yo kan la raté ton deni. Parce que ba Kofi parce que Karine ti lelo afinga wera. Est-ce que est bien? Te. Au moins dans moi si nga botam na bande kwa basi. Et là on a lingate, mon internet mobimba. Et ba to baza mal éduqué ko le Karine na ba journaliste. O ma baza ba insolente boyi. Okutene ba manko reso yi. Non baza hypocrisie mais hier alors ça on passe. Omoni na repose exemple moko. Na presque bango tout na fréquenta bango. Omoni ta bir. Na pesa za bir. Abiri boy. Arane na problème na mutu te. Na ba te so ba laka bango nini pa wata. Même si wata laka baba mapangu na poto. Arabanda ko finga vie wera. On de wera ça problème ne. Ako finga fali on de fala ça problème ne. Mais so tali bio za musicien te. Problème ba musicien tika ba artiste va traiter yango. Mais babi ke bango ni bango mo tinda bango presque ya tellement finga bango la so tindika petit mo finga e. Po ni batinda ngate. Ka po yo lingaka na yo te yo limaka mbola te yo ba dimanche bango. Te éducation. Oh, moi babi baba mal éduqué alors. Na yebité. Omoninga, moi j'ai été suffisamment éduqué. Baba mal éduqué to baza ba sans esprit parce que Karine a tinda. Quelque chose tu peux sans esprit. Pour ngane na zabo. Na le répéter logo. Na mde ba kemba jinte. Na mde ba kemba bierde. Même de bakemba ketite. Donc na moi eloko voyage na mde ba kemba ngote. Na moi côté muto ko trafiquer ngate que non. Finga pour ça la boyer, finga pour son sabe. Donc moi j'ai une éducation à coller pas koko nanga za sage femme. Marie José Lokosu Bekindo paix à son âme. En plus na quoi na fait mon bon Nzambe za trop. Na ma na tango na diapason ni na ke moi na dimension spirituelle. Moi biloko tout ba sala kana. Ya bon dokiti. Yo mama ovani ma calme boy. Vieux wera. Na niva vieux wera. Veur ma vandi boy. Ba leka wera. Ba neva wera msu wera futela ba iniv. Ba ba tama boy. Mutu moko finga wera mso za niveau na ba neve na ete. Wera ba parler na siba wera ba bonga ba fali ba bonga ba faire ba fabricage wana ba ndeko wana to musicien. Ngam ko moto na ko finga musicien. Mais ce que yo zo côté la Karine, on a zo loba. Yo zo côté la Karine tandis que Karine a finga vieux wera. On comprend yo zo côté là on est dans la façon na ndinga osala. Na lobi boy. Boy la ngai émission Karine a fingi Vewera Natal. Bon, non, yo viens de Zara mama intérêt, yo yebite que Karine. Natal a émission kala. Comprendre? Mikolo na monité. Ngana contre la Karine te. C'est que pourquoi mi parmi ba disciple na ndesi piri ba janvier. Ngana mukola Karine na koza disciple na. Ngana za yaya na ye. Oh, ngana mukola Karine, j'ai la matière ya journalisme koleka Karine. Comprendre? Ngana na formara mutu, na l'accès, na peut formation journalisme na éthique, na déontologie. Vous comprenez? So on se regarde ba on ba linga ngaité ba ngoto za pona vérité et na bi Karine na l'équipe biso tout na succès na scène na kosi wapi Karine à l'équipe biso tout na succès koko ça na té
Baby Karine a bien été. Zay bocha titre ne bomo ande baotala. Zay bocha titre ne. Karine mo Karine mokonzi. Asala succès nae ba fait belé ba bima na internet na idéologie Karine ba fingaka. Po Karine asala nzela. Ba Glorio Langi ba nani ba. Yo muto tangi ba ngana yebi na ngate. Kasi na tout nit parce que ba bibi. Yo muto tangi Karine asali carrière na konto sa carrière na etinda ki ba poto na ye. Donc c'est à féliciter. Mais na yo kaka eloko moko boyeke non. Wata ibi Karine ba bijou soki ndeni na Paris kuna. Na wata na Karine nde babanda ko coopérer. Héritier za ndeko na nga ya kitambo. Nde babanda cop na bango. Nati nde babebani. Est-ce nga azala? Mais c'est parce que na yo kaki wata ye moko alobaki ke non, ya lingi sute ke mutu aleka na TV afinga mutu. Kutu nga CP ki na communiquer wana po ba abiri, c'est to sala ko succès normal. Comprendre? Oh, totalement normal. Nga CP là. Baba comment po batala mais. Yo, tant de niveau au fingi na mampata. Au fingi fali, au fingi na ketchup. Tant niveau finga mutu na mwasi na vraiment mwasi na beta musique te. So nga CP li na communiquer na pas dadi mola. Arabi ke non. Mutu mote aleka afinga ono ya la team wata tona kombo hérité na bi oh. C'est que Karine ba bébé na wata tonde. Côté de goyeba so janvier za journaliste. Moi côté de goyeba. Ah là là. Côté de goyeba so petit janvier za journaliste. La omba ozoka makambo de zaka. Ko omba za journaliste te. Nani janvier. Yongo tia yana so ya buzoba. Te. La reine omba janvier. La reine omba ba mote belé wa grande sœur na ngama ya motema. Janvier, as journaliste était. Azara petit bitinda ya Karine. Mukala Karine, so Karine na oki posa ba coca na epolo na bon marché. Janvier kita djo coca na se. Akita zui coca. So Karine ke wenze moi litungulu simba. Vous comprenez? Ah, donc bon finga na banga ba. So na kotala tala nde Karine banda ko sala ba émission. Comprends? Pourquoi na ko biso vérité Karine na succès. Mais yemo Karine ebo sala émission bien té. Vous comprenez? Il y a présenter l'émission et faire l'émission. Comme ça, l'émission de l'homme, présenter l'homme. On va présenter l'émission. On va même bandi, bon monique o ezali intro, o ezali émission qui na katikati, o akomo chité. Parce qu'on a quatre émissions. Au sentiment que non, éthique na déontologie za na kati. Éthique na déontologie za na kati. C'est quoi? Ba to ba sala ba émission internet. Il y a une différence avec l'émission dans la bango za. Nga sommes tata l'émission on va sentir que on est Paulin Mukendi. On dirait vieux le coucou sampu, on dirait Manda Chebois, on dirait Mbouibouéboué. Vous comprenez? École, où tu sais qu'on t'a quatre, on dirait Zachary Baba. Pour bien surtout, nous avons bien politesse, bien. Oui, bien. Moi, tu as besoin de connaître la baguette. Mais, éducation, on a besoin chez Bisson, on a besoin de bantique. Dans l'église, on a côté maintenant de finga. Yo, osez le côté. Mouton, osez le côté, ça mouton, ça va s'en aller au finga. Mais, je vais pas te le faire, moi, 500 balles, moi, je finga un mouton, ça. 500 balles les avoués là. Parce que bango to comment dire comment tirer bango pas mutu le quoi bire personne teme otala bire ko finga we ane l'autre 500 balles les avoués là mais après qu'on y a $500 pour nos finga moi et l'autre battre d'abord ba viana ba wera ba ve fali ba ve ferre ba kofi olomi ba pa kofi ba ve jibe d'abord ba non ba papa ba grand frère comprendre ba fabrigas ba ndeko ba master comprendre surtout tinga so na finga hérité hein. Bien m'attend parler, non bah t'es pour nous flatter. Non mais on a fini hérité. Et ça m'a macambou ya famille parce que hérité c'est un frère. Amas c'est oncle nanga Jean-Michel Matadi, avec ta musique en Zambie. Hérité à la chez biso, oncle c'est pas la chez bango. Donc et sa famille. Quand on a fini hérité, ça m'a macambou singa hérité moi benga. Allô, mère biche, kula finga poani. Mbuta kula finga poani. Même si on a fini ferré. Ferré c'est un cousin par alliance. Vous comprenez? Faire cousin par exemple ça va venir na mai nombre avec ba cousin na biso donc jamais nga go finga faire na orchestre faire j'ai des frères au baza na ba Nicolas Waga cousin na cousin na so to longa Jani Pacha et pas fali to ba master ba Billy vous comprenez to za na ba vin so ba Billy ba Schumann vous comprenez ba master so baza na ba ndoloma parce que jamais nga go leka na finga so nga zo sepela na hérité ndenga iba finga te to ça succès normal c'est là au monde. En comprenant que non musique na biso ngo rakin bat ba ko mo boya na bango ngo ya biso to ko mo saka succès normal en fait. Eh, omoninga bato balanda biso so ba yo kanga bien. Banda ba émission na ngatu. Donc na télé melaka toujours mamba ko finga. Vous comprenez? Ça la succès et ate so Karine ça la succès na finga, bintu fo landa kaka nzela wana. Donc
okoko sala succès na yo sans pour autant finga mutu, sans pour autant tsa baninga msu mal à l'aise. Babiso ba l'échec ya ba journaliste nyos. Oh yo za l'échec vieux. Mais za l'échec qui vous a matière quand même. Na za la matière za ya mutu mais na za pour ça. Na za kwa zaiko. Omonyo kalongo. Nyoka longo ndaza kabongo ana posa to wera beti bwe aluka finga wera pa mata te nyoka longo atika na position na mais so beti mama sis ka bonyingisi lukieto biso to bongo biso kama OK place mo botelemi bambo yebike tambia ka ye wana prof aye poso ye na yanga baka omoni ya sale émission na yebike belé ba linga bazongisa parce que no ya ba émission ya baso to sola na français linga la émission bandel tisuka na français ama français ba telaka mise ne komo beta bango be aye ba te jago chapi parce que moi français moi français mon dans le lingala we so dans le français avec accent deux fois té donc parce que na soka ofinga na malembe français en plus na kanelio so na zuyo ave mais yo bio za mutaba ya ranking te sko ko mama yo bunda mais na perete na mutaba ranking te mais na perete ngazo finga funa beta o betende ni ba so ka ba ma finga ngani za mama so vandi na parler Emilia vandi otala mutu mobwe o finga nga comprendre allez vena nga Joël avant d'attendre tout mo finga nga na keberete nga so finga na kaka o mindondo akufi ndeka toka matanga na teka jojo wana yeah okay neka malema na so o finga nga sko nga moyo amonde tendance alinga beta Rolex na matanga ya Kimpui oyo na so ve ozara nga na peksa bagari nga masa nga pisha nkimu na pesi pisha mbote masa nga pisha nkimu wana Turquie biso de peksa bagari wana tendresse moi ça bloquer Rolex beta Rolex benda parce que biso photo sala o manquer nga to kutani to betani na mbumango vous comprendre eza bon mais bien to comme na biso vraiment ko chiter to comme pena suka conseil ni ko pesa ba journaliste oyo ba oya na sima pona makambo ya ba ranking to ko kota ko finga ba musicien ranking na musicien mona musicien mo yo komi na ko kota po finga ozo base take yo kumu ya makambo tala kaka conseil na pesa bango ba boulot yo basala musala poka ko sala te basala musala pona carrière lobby to koma ba mikolo ngoja bande fa pembe mo bimati lobby to koma ba mikolo bana eto bafana parce que ba doit beta peli solo na yo na ndenga bien vous comprendre et ça rappelle bien boy moni soto mo beta et ça na ve mo comme nembuyi bwe aba sa émission mo na raga et ça na ve mo pole mu kendi et na ve mo be kombo na lukuku papa lukuku sampo mais moi to beta ba komba ba vezacle poni ba sala carrière na bango bien parce que ba pecho yo bazo ya sima vous comprendre na ba master bazo ya sima défaut na bango ezani aya linga zo nyonso mbala moko vous comprendre ayemba moko boy ana posa parce que yo bi que système ya Karine Bimena ngo ba to ba Hollande et simba te ba to kala na poto za so sali be mission ba to $1000 le ko ba $70 faut timbat kala mu ta poto tinda bo sali boy na so biso do damango ba $1000 mais le ko manini ba $70 jojo na kosi $70 na kanda be 30 na kanda be 20 donc pour moi que nous ba comment mona journaliste et internet ba moi considérer ga bourrique donc à ça atterrissage forcé dans le monde parce que il y a des journalistes au même souvenir international ça be master nga sesanga les gars deli sesanga so ko tanga ce qu'on a France abia tala master nga zaka on doit faire sa réponse la technologie la deuxième CEO Rodrigue Sesanga na PC mbote so master nga père alo tala bia ta muta mayele à ça la règlement d'ordre intérieur pour la chaîne vous comprenez pena français un bon français vous comprenez la petite bazo ya sima batika mo kate comprendre ba sala musala pour na carrière batika banzala nzaliza pour na batu nyonso so beti mutuli so anjano te pe mutawe bane pete aso so na bika emsu bana lobby emsu na damete ti lelo so bo beti pete mutawe bana ete o garder ga bande na yo vandi batika kilokoso basala effort so na to zatana ndeko mota tinda wota bilamba na ba Lambert kenda ta gambela o kanyika mpiko a friperie wana olonga ta social Lambert so zatana ndeko mota na pota tinda kombo na western ça que faut bela tambo na ba MP ça au capot qu'il fougi. Ok, merci beaucoup vraiment. Abonnez-vous sur Hamburg TV. Donc, Babi Hamburg TV, n'est pas réalité au top de Julia Bolowatala Kaka. Moussa déjà est zongi, non, Babi Nazande n'a fondé. Bon, c'est abonné vraiment trop Hamburg News TV. Donc, so bo beti bo mona venage na Julia Bolowayewana. Et j'ai profité à saluer ya Dadi Mavungu Vungule. Pourquoi pas aussi à ma papa chéri Babi papa donc Babi Floringo Matala Kaka Makambiango déjà est zongi. Donc, comme on a vu vraiment comme un souka, vieux mon bambo, te salutation, on a bateau balandi. Ouais. Mbota libos. Merci non ayo. Mbota libos on appelle ça la reine Omba Adeline ya maestro Katuseko, l'allemand noir na kata Hamburg. Bambote belé na master na père Alomi,
peintre le plus suspect à Londres. Père à Londres. Donc, soit tu as le couleur au CPLI. Et puis, na grand frère nanga Joël Manzekou, master nanga Cheta Spoon, l'animateur le plus suspect na France. Bambote na mère nanga Emilie qui est à Saint-Denis. Bambote na maman Chantal Efanga et Alenga. Bambote belé na Jocelyne I quoi. Donc, 2 fois par an belge, passeport rouge. Et puis, Bambote belé na Venangaï. Pati Moulou, ba photo ndombele na Angola. Et puis, fais-moi tellement dans cette émission Sony Fort. Bénédicte. Merci. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous vraiment sur Hamburg News TV Babi. Abonnez-vous vraiment massivement. Et pourquoi pas, j'ai profité à saluer la reine Omba Adeline Motema ya maestro Kanto Seko donc Babi na Hamburg. Donc, Tala Kakadjula Boloye. Déjà, boulot et bandaki vraiment. Boss et abonné vraiment trop na Hamburg TV. Ah, biso to la biso kande musala biso to boy polémique to boy ba makambo. Donc, to li kande to sala vraiment musala. Abonnez-vous. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye.